Nani? Non. Hein? Marc Aouz. Non. Oh, Bobia Sitaï ba combo que no faire à Rosalate, c'était qui? Nani Blaise Boula. Kasi ba on a fait bande morte. Ah. O boye bien on de. Oh, ne ba tebete la lisu. Na on sola robeta te na suika wana bazandenge moko. Sola ka que no présent JB. Normal, mais quand tu battes que no yé leader na bango, non. Quand tu parles comme ça, ils annulent. Ils annulent franchement. On ne peut pas polémique. Des bolinga basanga la soute des bobé en zonzi zara zonzi ba ko tona makamba bala. Benga nyamana mana ko mone loko la président JB aza président kitoko. Donc de la forêt pe aza président. Voilà. Sikotan yo be no président nanyo yo. Yekuna nanyo. Siko balinga ba polémique te. Sikotan va image là ça. Boyo possible sur la question bon prendre pour bino mon football bela au tempo na bobi que noté Blaise au sala faux pour ma commander zalaki zara boyete faut que nyama na benga na komone parce que bana suka bazalaki tout le monde on a ba preuve faire abeta ba bidjan sali ba animation ayembi bazake belé mais tout le monde ka kiza nango babia baba ni 12 ah kitoko omoni prison ana soko zongela yango na volonté ya nzambe ndenga sengeli yote faire va finir ba golo abo supporter ngale faire fois bana kolongola ya kombo ya shetan ange oyo azopesa ba kisio to bengi satan ye wana eloko moko ya satan ezala kofeleti eza toujours na retour na asali crime contre la spiritualité, la coutume et tout ça. Ye mo mo ka obima so azu courage a oyebisa bino e bakangi ngana boloko mama e ana biloko ebele oyo faire a confessa na banzembo na yi et ça la succès mais ils en a retour spirituel. Souviens-toi de cet écran prophétique. Encore risqué basila en 2020. Bakufa. Basila en 2022 so batiki bakiste ebele bakufa. Na epsa kayo na 2022 il y aura 5 musiciens ba aussi. Les musiciens vont supporter 3/4 des musiciens va fréquenter Basia Sokili. Parmi les choses qui sont en train de déstabiliser Ferré, c'est le foyer. Pour le faire à Obima. Tamusi libale kokufa. Ça c'est l'écran prophétique. Libale kokufa parce que ekoki kokufa problème oyo asi à faire esco à poto. Rapide na poto. Pourquoi? Parce que dans la famille de Ferré, ils réclament hors date no aliwana no kokite. Wana komi na domaine ya Kindoki. Et nena oloba noro na yo ana zoyeba mamonga na zoloba. Mwana wana ninga za na fuba sukola yi na bokoko et puis ba délivrer. Bomba ngote. Suka yo sa. Mambo ya lia mambo ya minene. Il y a trop de bêtises na ose la faire abima. Ngamuta liboso na kuduluka faire au nom de sa mère qui est ma fille spirituelle. Biso ana soki baby tout répond oh aloba soute le longa mna yebiso yakato loba. Faire asenga ibuka lupango pour entretenir mais lupango na été kami. Arrange avec ta mère, arrange avec tes parents, arrange avec ta famille, arrange avec ton entourage, arrange avec les musiciens, arrange avec tes enfants. Les jours où Ferré sortira, s'il accomplit tout ce qu'il est en train de dire, Ferré sera une grande star que le Congo n'a jamais connu. Là, mon bali, bon, on quand ça n'a pas été confié. Azam Moutabunda, vient dans la cour de tête à l'île, c'est qui la vie à Colit. Bien beau ça muto sakaneta au beto doublement pe coup de tête au lali yombi nga mutoke. Ba vient na bisa bandu ba bon. Ba keiti na frontière ba près ba kota. Songani ndenge bazalaki loka tebine bazalaki wera nani JB Mpia nazaki président kochango mutolongo no te pe sa polémique. Sola ka que no président JB normal, mais quand tu battes que no yé leader na bango, non. Quand tu parles comme ça, ils annulent. Ils annulent franchement. On ne peut pas polémique. Des bolinga basanga la soute, des bobé en zonzi zara zonzi ba ko tona makamba bala. Et bon moté. Benga nyamana mana ko mone loko la président JB aza président kitoko. Donc de la forêt pe aza président. Voilà. Sikotan yo be no président nanyo yo. Yekuna nanyo. Siko balinga na bon polémique te basi bazongi ne lo na bango lokwa président JB azaki président batiki ye wana ou lokwa azaki administrateur batiki ye wana Masia lokwa azaki fondateur batiki ye wana normal
sikoyo nde boexplike ngai yo nani oyo azoloba makambo afere nani nani Marc House. non oyo bobi asita ye bakombo ke no fere akozala te c'était qui Nani Blaise Boula. kasi bango na fere bande moko te Ah. oboyi yebi yango te Oh, nayeba te betela lisu. na oti lisolo akobeta te na soki kaka wana baza ndenge moko Blaise Boula na fere bande mo. bon sikoyo fere na Blaise Boula bande moko te par rapport ani Oh, Blaise Boula azaki mo chef na ye ti. azalaka bon lelo Kendi bazonga na zape ka chef na ye. te bazonga te fere azalaka na groupe ne fere a chef na groupe na ye Na groupe na ye mais kuna nde aza chef. na makambo yango nde toso sheta kitoko par rapport na ye basolaka bien makasi En tout cas, sheta makasi par rapport na ye makasi ya jekute expérience pepele mais na kilelo ye nde je et bon sikoyo nayebi te bondi mango. Ah bah non so loko lina ba na dessiner sikoyo olingo comprendre yango voilà je ne te dis pas la vérité. C'est vérité ko to sola on a bien parce qu'il y a pas de polémique mais to sola o eza normal parce que ça la bien te ndenge type wana sola que non faire boy or rien n'empêche pas ko sola penga mabe pour to la ni na parce que c'est W yo za na W y pas na W parce que image à le faire tombe mon affaire ba tela que non asa descendre ça masola ya wenge parce que bo déqualifier pourquoi par rapport à ni bo déqualifier parce que ça dedans tout à la nani frère Onan Maniata Seguin bazana ba faire été et mais alors ce qu'on fait à l'ingité ba ko bende le roi singate parce que ça s'imposa déjà asana makambo ya sala na pays donc c'est un responsable il y a groupe naïe alors tant peut boyer na contrat mon bo solane normalement PCP kilo na PCP makambo ça y est papa maman voilà mais il y a absence à faire le coup là que Marie-Paul c'est comme ça ça ana yebi na ngate soki Marie-Paul Rosala soki Rosala te moi je sais pas mais moi je parle de mon frère tu vois parce que na batana bango wana tozala na bisote mais ce que faire aza misa nanga auto bandine masolo ti lelo ninga azali bon donc normal dans batala bango bozala na binote mais faire azala na faire azala ki na ah vieux Didier Marcel pe nani vieux Blaise Boula pe place ala pe obetondie ma be te image ezola ki ça mais bo ndenge bo lo ba wana faute sikoto ba image la ki ça boyo possible so ba question bon point po bino mo football lobela o tempe na bobi ke no te Blaise o sala fo po makamonde zalaki zara boyete faut ko nyama na benga na komone parce que bana suka bazalaki tout monde on a ba preuve faire abeta ba bidja sali ba animation ayembi bazaki belé mais tout le monde ka ezana ngo baba ni 12 12 ah kitoko c'est analyse de ça par rapport il y a ndenge yo kutani ka fois est-ce que c'est vraie réconciliation ou maintenant mutaika encore pas so falanga na tela projet papa na kati yote ziana falanga eza première position na mokili boko vandaka boye bo panza na bino héritier mvuki ya bindeni ajani bokangana bosala boye tama solo yango oh mutu mwana aboya lara tata etondi plafond info na rafo ekota donc ils ont marambali konda tant ba se réconcilier ba yebi pourquoi bandi marambwana yo na to samno tout à l'heure ba benga ki des chefs c'est ma cela des chefs pour so ba benga ka chef moko akoyeb sa ba marambwana nyoso te parce que mukonza banyamata ngayaka asimpoza kana bandenge mongo yatala ga lisu mbango bino mo bozi briefing monsieur Zaika ke no mutu moko ye bosabwe e ko simba te parce que wana nkoyi avanda na ngwenda ki nkoyi wana voilà 8 ye lisu kam te solaka il parle pas donc voilà donc bosola ngote eza makambo ya likonda te eza pena na likonda na ki amitié ndenge bazalaka et pesi bango pena ke no goût to sangala parce que monde solaka ngo à chaque fois type wana je le salue à passant comment il a Amado Djabi na force wana sali donc il a fait vraiment une force moko même ngapo nandime na ngate ki mama bon ko salima mais le col est commis j'ai dit Dieu merci donc c'est un peu ça ok merci beaucoup moi bambote na bato ba Hollande ouais na pesika rabana miso ya Congo mbote misika bazali
partout bazali bazo ba salam adja na bino yeyo on est toujours ensemble tout travailler tout bosser ou essayer de bosser donc tout ce que je suis venu avec vous yangwana alors je vous aime beaucoup alhamdulillah. Merci beaucoup Anazaki Adjani bomwende to sololi na ye mais to kozwa lisusu possibilité ba question ezakaka mais lokola kiti to permis ye nanu to kenemba mbarote mwenda mo linga katana mais acheka na se mais biso to linga na katana wana po isala rabiso bien ndeka ndenga sololi atuka bambote nango kozala na ya Willy Bimi motema ya Tantine ya Willy Bimi takayo Poka biloko wana ezala dofo ezala ka ya Willy Bim po mutu mususu te to bosanité ya Cornel na Bunde du Nord donc ba mbote no koto zali mère Aziz ya Gileba Force ba lobi Adèle Mwanga motema ya papa Aimé Iberu wumala mama Popi Mwanga leta monene ya bien na boutique so lingola ta kitoko talaka na batonga o meto la tikitoko grâce à bien na Mwanga en tout cas bo continuer ko s'abonner massivement bo zala de site na ta chaîne na bino MBK TV officiel check bolo talaka faire moni te o soda fa zala dynastie de makambo yene makambo fa fandi sango boki nenga pese bino donc ba image ce que zo mona na makambo boye exacte pour so para moi mutie dara papa Chéra lobby fait rigole à moi na soka 4x4 papa Chéra ndini est-ce que bino bobo ya o papa Chéra bige no ye wana bon kama pe tonatika maka bongo Zotona yo papi bukanaka Zotona yo le roi formula suka yo yeli susu yo Guylaine Mbombo, je salue à passant, dynastie de Makam. Je répète encore, Guylaine Mbombo, je salue à passant, de Panama toujours, Zouga na Zouga. Commandant Fodi Tiboabo, to bosanete, Makam la terror. Voilà. Adjani Seseli Andi Nakacha Mabele Adjeje après 5 ans Nakacha Mabele plaisir à trop Seseli Dans le passage du à destination des Nairobi et c'est présenté au contrôle d'enregistrement pour les gens des départs. Demandons à tout passager d'acheter des nouveaux passes avant d'accéder à la